Bonjour, bonjour, na bandeko nyonso. Lisusu une fois de plus, basé opportunité ya kukutana ndeko na bango Henri Condé, accompagné de Andrea Condé. Lelo eza susu mokolo kitoko Nzambe apesi biso, topesi vraiment merci. Une fois de plus, tokutani pour tokumisa le roi de gloire. Tobondeli Nzambe. Yawe totondi yo mpo oza mokonzi. Mosusu lokola yo aza te, yo nde oza maître ya temps mpe ya circonstance. Eloko moko te esalemaka sans yo Nzambe ozala distrait. Eza te. Yo oza na contrôle. Nous osons croire que toutes les circonstances eza na maboko na yo. E biso bato lokola tozali création na yo, toza pe sous contrôle na yo. Tokelami mpona kopesa yo lokumu. Yawe na maloba na yo oyo tozali komema ntongo lelo ezala vraiment maloba na yo. Ezala biso te kotya ya biso makanisi, mais yo nde ozala glorifié. Parce que maloba na yo elobami ememi kondima, kondima nde ememi lobiko oyo eza kaka na yo moko. Ntango osali yango, gloire mpe nyonso ezali ya yo. Utilisez biso puissamment de telle sorte que toloba oyo ekomami, toloba oyo olingi elobama, afin que gloire nyonso ezala ya yo. Na kombo na Masia Yesu tobondeli boye. Amen. Amen. Voilà. Lelo tokosala continuation ya épisode otobandaki la fois passée, série otobandaki. Ma série moulaye te ezalaki juste parenthèse tofungolaki. To mentionner sur l'esclavagisme du péché. Tant tosalaki yango naza tokosenga pe excuse parce que tozwaki problème na technologie lokola ezalaka nango parfait te, tozwaki problème. Alors lelo toye po tocontinue yango afin que toboucle série oyo ya esclavagisme du péché. Voilà. Okay. Yeah. Prenons na salamwa récapitulation. Tozali kolobela la fois passée na Jean 8, verset 32 à 36. Un recueil plus 32 à 36. Pour réfléchir Jean, pour rafraîchir mémoire na biso na Jean chapitre 8, verset 32 à 36. 32 à 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit. Version Tolobaki, moi, récapitulation la fois passée. Tolobaki, première façon dont le péché nous rend captifs, et ça qu'on produit en nous des désirs moko irrésistibles. Tolobaki, deuxième façon dont le péché a servi et qu'on finit par nous damner. Et maybe ça. Et ça damage. Et que ma destruction, damage en anglais. Ok, destruction. Tant que tu as décidé na état na yé pécheresse, azo yé bate ke azan nzela ya destruction. Poza décidé. Azo yé bate. Pe to loba Yesu même ayebisaki biso na Matthieu 7:13. Alobi car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc bazana chemin wana na nzela na ya munene ezo na destruction sans bango moko ba yeba. Donc faut tozala toujours to yeba soit toza esclave du péché ou bien toza esclave de Jésus. Ezalaka deux classes na société na biso. Ba oyo baza sauvé na ba baza sauvé te. Ba baza na Yesu na ba baza na Adam. Donc il faut être important va toye bango. Tolobaki peke na Romains 1 et apôtre Paul yemoka bibengi esclave de Jésus-Christ. Yemoko pe na titre 1 à se qualifier
de l'esclave de Jésus-Christ. Donc, le belaki mingi, c'est Jean 8, 34. Au Bible, en vérité, Christ a précisé en deux fois. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave des péchés. Puis le bac très bien. Si donc le Fils vous affranchit, vous allez réellement libre. Yende fois affranchir, sinon liberté est athée. Le bac qui peut être ou l'isumu, eza maître na biso. Nous sommes incapables à résister. Eza attend ou to botami ya sika. De le pouvoir de Christ, kat na biso et vaincre le pouvoir du péché. C'est pour cela que chrétien, selon Romains 6, 12, ayant été affranchi du péché. Ayant été affranchi du péché. C'est pour cela, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Sans affranchissement, il y a Christ na biso, donc demeurer esclave du péché. Ok. Tolobaki pe ba disciple ya Yesu baza ko appartenir na ye. Yango Yesu alobaki na Jean 10 ba brebis na nga bayokaka mongongo na nga pe balandaka ngai. Pe apesi biso promesse ke tokotikala jamais ko périr. Mutu moko to kolongola biso na maboko na Yesu. Yango la Christ conclut que le salut, mutu soko doit vraiment réellement sauver, otikala ko bungisa salut na yote. Voya maître ezali voix ya mutute ezali maloba na nzambe yango voix ya Yesu. Bien. Pe tolobaki susu tolobaki na Galate, pesaki moi exemple moi na Galate 5:1 au Bible c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. To pesaki pe passage mususu na Romains 8:10 Romains chapitre 8 verset 2 où en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ok. C'est pourquoi né de nouveau, en Christ, sous l'esclavagisme du péché. Étant que chrétien, tu peux quitter qu'on continue dans le péché habituel. Parce que nous sommes morts au péché. Il faut vivre le bateau, tu koufi na masumu. Comment on vivre, comment on koufi na lisumu, on continue à vivre dans le péché. Mais tu peux ça qui passage en haut dans Romains 6:4. Dans Romains 6:4, le bélibiso. Nous avons donc été ensevelis avec lui par la mort, par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Là, Syrie, tu as un problème de technologie à partir de Awa. Donc, tu continues, c'est quoi? All right. Le péché le masumu et dominaka na degré moko. Non, le péché et dominaka na degré moko peut et contrôlera totalement toutes nos pensées. Toutes les pensées et toutes les paroles, tous les motifs, tous les discours et toutes les actions. Le nyonso ya yo est comme corrompu. Déjà ceux qui pensaient na yo, ils ont déjà corrompu. Et comme pourquoi tu m'as dit c'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. De ceux qui m'accordent na yo déjà ya mabe. Et comme une action sur koyo. Et comme lobango, et comme salango, et comme même ça makambo fallait pas au sala au ezan nanzela, mais au salango parce que aux ali na mentalité moko eza renouveler eza corrompu eza na erreur. Ce qui a franchissement ezate en Christ na biso. Donc, ma somme contrôler ma pensée na biso, contrôler ma loba na biso, ma motif na biso, ma discours na biso, même ma action na biso. Donc, il n'y a pas de juste même Bible lobby. Pour la lobby on a Romains 3, non pas un seul, même pas un seul. Il y a personne Bible lobby qui cherche Dieu. Bible lobby ils sont tous, ils sont nyonso tobotama na Adam. Ils sont tous égarés. Tous égarés. Photo yebango, c'est très important. Tous égarés. Tous égarés du chemin de la justice. Bible lobby. Yesu pe alobi na biso, si tu commets le péché, tu es esclave de péché. Oh, il y a une définition caractéristique de chaque être humain avant le salut. Ok. Na Romains 6, 17. Romains 6, verset 17. Romains 6, 17. Romains 6, 17.
17 ans. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines qui vous a été transmise. Sautez dans verset 20, please. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous insistez, hein? Esclave du Satan. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Okay. Tout le monde a bien Bible. Ça, justice. Yes. Dans verset 6, verset 17, après avoir été esclave du péché. Dans verset 20, car lorsque vous étiez, parce que renouvellement car lorsque vous étiez esclave du péché, tika la kolobate, esclave ya bandoki, esclave ya boye, toujours esclave du péché. Na bandele yango susu. Romains 6, 17. Na sauté kaka après avoir été esclave du péché, na verset 20. Car lorsque vous étiez esclave du péché. Alors tout le monde a indication que le péché était notre maître. Dès que Christ a lu dans Jean 8. Et en effet, de cela, dans verset 21, le résultat est la mort. Alors, quand on a verset 21. Verset 21, 6, chapitre 6, verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Donc, masumu ndeka na lobi nzela ya description za monene na suke memaka na description. Donc mettre la chose à lisumu. Donc kangami siko résultat nango ezalaka toujours le salaire du péché sera toujours la mort. Selon Romains 6, 23. Le salaire du péché c'est la mort. Toute la race humaine née dans l'esclavage du péché. Le salaire, il y a mérite. Le salaire, mérité. Mais ce qui est la justice, il y a ce salaire, mais les dons gratuits, c'est quoi? Comme ce que don gratuit. Amen. Donc, tu as déjà comme mérité. La nature pécheresse, la nature d'Adam, étant esclave du péché, osa déjà comme mérité condamnation. Quelle que soit ma connaissance, quelle que soit ma philosophie, quand tu demeures encore dans les péchés, c'est-à-dire quand tu n'es pas encore affranchi, masum na yo limbisamité, vous allez comme mériter des kandanzam. Ata ba pesi yo misala, ba pesi yo mbongo, obali, oboti, mais ça triste que moto, azo ki na chemin ya destruction, azo dépendre kake, akina na église, abeta radroom, azo dépendre na biloko wana. Ce qui m'a comprendre te état na ye. Et que azane esclave du péché, azane quand dans un média sérieux à cause du péché, quand dans un média masumo wana oye azana nature wana. Ce que nous doit comprendre wana, à comprendre tes grâces. Au moniteur pour te poser le mot. Au moniteur qui est de l'église, ce n'est pas mauvais. Le Bible ça là, dans l'assemblée. Quand bête ba drum, ça m'a bêté. Hein, bête drum, que soit micro oyemba, ça m'a bêté. Mais ce que problème ça rani. Quelles sont les motivations derrière ces choses? Ni nango ozo yemba, ozo micro ozo yemba. Ni nango ozo parce que omoni malobanzambe du début à la fin et sur le bel Christ. Il y a la nouvelle chanson, une chanson nouvelle. Cette chanson y a ba rédempté. To yemba ka mokonzi na biso, nous chantons Christ pour ce qu'il a fait premièrement, ou encore d'une manière générale, ou encore d'une manière très approfondie, to yembelaka yé pour na musala sala qui la rédemption, le pardon de nos péchés. Et puis nous chantons pour ce qu'il est, les rédempteurs, les sauveurs. Tu as raté quoi pas na pour tu passes à la sauveur na biso na bambongo na misala na mabota. Yango te mais malheureusement chérie nanga. Malheureusement, tant que bazo ko sanga naka, bazana ba mentalité terrestre comme que non ngana expérience na ngai nazalaki na ndako te nazalaki na libala te normalement yango te bible ezolobela okoza la reconnaissance de na do bazela chez présent okoza la reconnaissance na mutu apesi olipa apesi nini sans ko adorer non okoza adorer te mais koki jamais ko adorer sans ko la reconnaissance. Maintenant quand est-ce qu'on adore quelqu'un badoraka tango mutongo aiko sauver yo et puis sauver autre lobela ce n'est pas sauver de la vie terrestre ça muto yo a eu place andi même ko kufa na place na yo
Si on a un mouvement yo ko bela chose à tout moment. Si on a on peut exemple moko bien. Nga nazo pesa exemple tant que bana nanga ba koli na famille za chrétien. So nga Henri nanga to za chrétien et à chaque jour to yeb sa bango se revenger to prêcher ka bango chaque jour so ba lamuki avant balala bazala ka prêcher na maloba nzambe. Pe ba koli na église. Ça ba botama ki bana ba botama. Ba yebi te dimanche moko so ba ki église peut-être bazo bela. Ba yebi toujours ndako nzambe. C'est-à-dire ba yebi qu'est-ce que ba chrétien ba croyaka ba yebi ango ba participer na ba prière na église ba participer na ba intercession na église maté na église ba participer nango. Mais c'est quoi le problème ezake toujours le bango te pona ko s'enorgueillir. Toujours le bango pété parce que biso toza ba modèle parce que nous ne le sommes pas. Toujours le bango pona kutenapi que ça m'a noté. Toujours le bango pona ba interlocuteur na biso. Toujours le bango pona ko témoigner bolingo ya le maître o pesi biso makoki wana ya ko sala maloba parce que maloba na ko pas ba bit na lobina pona sens na zo loba parce que maloba na lobi kolisa bana na nzela nzambe po bunga tetan ba okola c'est bit na zo lobeza ke bana ba koli awa ba yebi message biblique nini bible zo ko enseigner to la sarabango mais yango sali bango te ba chrétien. Amen. Yango bit na zalo le point de motif na ngana loba yango sali bango ba chrétien te to le bana bango chaque fois bo botami na masupi à chaque fois ba sumuki to ba désobéissance ba sali ba action moko o eza mabe na bango moko to lakisa bango moni masumu ezalaki ata ba intention ezalaki boye tozo sulana bango tozo lakisa bango pona nini après to lakisi bango Christ nabi ozo sala yango poza mosumuki ozo sala yango poza esclave du péché. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Tozo sala na to lakisa bango po baza tenter au croire que ko ba koli na famille chrétien bazui éducation ba yebi ke o eza mabe o eza malamu ba ko sala tenter ko croire que baza sauvé. Tu sais, bon, vous a sauvé, bon, il faut se repentir de tes péchés. Au tel Christ, ndé à quoi affranchir yo, ndé au cause à la libre. Na sens bon na le bela. Donc, toute la race humaine née dans l'esclave du péché. Puis résultat dans la mort spirituelle premièrement, après la mort physique. Puis la mort physique, il y a comme même la mort éternelle. Où ils a l'ifelo. Donc, le péché est cette force interne na biso nyonso. Yango eza na nati pécheresse na biso. La force wana eza na kati na biso nyonso. Yango de ememi corruption na moto. Na nzoto na bo moto na biso mobimba. Ba pensée na biso, âme, esprit, même corps na biso. Et corrompre nyonso ya biso. Et ça c'est ça et ça le la cancer et ça cancer rampant dans tous les organes d'un corps et ça incurable non ba cancer ça incurable au que ça la babi cancer wana si ba longoli yango ezate après zongi après na fin nango et puni ko destruction donc et ça incurable c'est terminal. Et ça pire, la mort n'apporte aucun soulagement. Non. Jamais on t'a couvert tozo seki, tozo koufa kaka. Et bien ma soulagement il ne fait que jeter cette âme pécheresse dans une condition éternelle. Non seulement des péchés, mais des punitions pour ces péchés éternels. Ah bah on transfert wana ya kolongwa kozala esclave du péché. Kokoma esclave de justice. Ezaka possible tant que vous en avez moi quand il est encore en vie. Au moins parce que ba catholique c'est rimoko ba catholique na ba doctrine na bango ba misa makambo monete nete ba purgatoire ce que purgatoire. C'est-à-dire mutu akufa akenda et puis ngai neve na ye naza awa na mokilinga papa leki na ye nga noko na ye naza awa na zimwa mbongo et tout na opesa ba mbongo pour ba transférer kuta pas ali oya complication à qui va transférer et tout ça et ça n'importe quoi et ça en sens T. C'est-à-dire quand on muta kufi na nzoto yo quand la mort et beti nzoto yo tant isili ata ba beti balati yo veste ya ce qui a cavali ata ba yembi banzembo ba bengi ba koral ba yema banzembo zango pena nzela petele msoso ata stade de martyr et tondi balobi
ce qui biographie na yo il a fait ceci mingi za na nzela pete babeti pe batia photo no ya monene na télévision bazoloba mambebele wana ezolobela yo te liboso na Nzambe. La seule façon ya kozala transférer na kozala esclave du péché oyezali lié na nature na biso pécheresse pour que comme na esclave ya justice eza tango za na bomoi nde aucune repentance. Et la repentance n'est possible que tango l'évangile est prêché. L'évangile prêché ne concerne pas les matériels. L'évangile prêché, quand je parle de matériel, je ne parle pas seulement des voitures, des maisons, et aussi ne concerne pas seulement les mariages ou encore les enfants, ou encore la bonne santé. Parce qu'il y a des gens azan santé ngui tellement penza abela apete kenda rape hôpital pete abela ara ne ba oto abete le ngwana mbala moko donc alia bio abali rape fidèle na mwasi na ye et tout azan nyongo pete afuta taxi na ye na temps et tout donc azan garçon moko lingeza la pe digne emsu bakolisa bango ndengwana qu'il faut avoir de yango te muté sauver mais malheureusement na ba place belé oyo bazo benga ba église bato bazo kutana na bandenge ebele et on leur dit yaka nzamba ko pambola yo yaka on n'est pas contre ya ba mariage ba mabala on n'est pas contre ça mais oyo za malheur bible bikaka à quoi ça va servir alors de gagner toute la terre et de perdre son âme. Donc ba église il faut été yaka repentance tous les jours na ba voler nyonso hein. Christ a bimaka na ba volé nyonso parce que Christ a glorifié musumu qui a moni condamnation à l'élie panaï. Donc voilà un peu na Romains 6 kakawana na zoika na Romains 6 mais na verset 18 babi ayant été libéré du péché na verset 22 balobi ayant été libéré du péché balobi yango oyo eza tout au juste plus botan Romains 8 na pesi verset 18 na pesi verset 22 faute de temps tant vraiment ezara important pour batebele va passer temps et bien ablo musu ezangi tina ce qui te sali plus de 1h20 mutakomi kolemba comme ezabele mais autant la 2h30 ya to sale fort to mec yango vomeza la muki comme ça bato bazala concentrer tina suka mais il faut te désirer dans le banzambe to zala raté tout monde tout comment on a paresse na paresse sirangote donc tout tangi na Romains 6 verset 22 ayant été libéré du péché na verset 22 pour le bien ayant été libéré du péché. Oh, il y a promesse. Donc, tout le temps, bien, ayant été libéré du péché, bah, nous conduire, nous faire promesse. Promesse, pour Nathan, promesse. Donc, promesse, oyo, eza, passage, oyo, eza, bazolo bela sur liberté. Botan, s'il vous plaît, ça la bien. C'est la promesse de Dieu à ceux qui sont en Christ. Ayant été libéré, bah, promesse, on attend encore rapide, hein, ça va. Ça, Romains 6, 18, please. Romains 6, verset 18, libéré du péché. Ayant été. Non, libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et ça promesse dans ma perception. Tant que vous êtes libéré du péché, vous êtes esclave. Comme vous désirez. Biloko eza oyo que sa nature ya créé ya nature ya nzambe moko comme vous désirez yango. Sur 22, papa, please. Verset 22, le Bible. Mais maintenant, libéré du péché. Donc, ça, c'est que esclave de Satan, il y a mari de nuitée, femme de nuitée, il leur été esclave du péché. Yeah. Et esclave de Dieu. Vous avez pour fruit maintenant la sanctification. C'est lui qui produit ça. Et pour fin, la vie éternelle. Il y a un cadeau, il y a pas que je comprends pas. Il y a la fois passée dans la qui l'évangile me dit péché et on va baser les œuvres de la chair de kangamina yango no ba flina ngote ba œuvre nango mais si quand on komi na qu'est-ce qu'on a justice kuna ok bolumbu zana le côté nde komi ko produire sur koyo ba fruit comme ya
Et comme bon, il y aura bien le fruit, parce que ça prend du temps pour qu'il y ait. Mais les œuvres, il y a pas que déjà par la montre. Il y a un truc qui ont ma promesse, merci. Ma promesse, c'est la promesse de Dieu à ceux qui sont en Jésus-Christ. Biso ba oyo, nous sommes, toza déjà, biso qui sommes, toza, nous, toza, ça n'a pas se le bas. Biso oyo to ye, na nzela ya kondima na Yesu, nde sikoyo nde tozu paquet, wana paquet, en français, tozu paquet. Donc les plus grands dons, les dons qui n'ont pas d'égal, c'est la libération du péché. Donc, don wana, la libération du péché. Libération pas seulement du péché, sa punition, son pouvoir, et un jour, sa présence. C'est-à-dire, toza libéré na masumu, on va affranchi, toza libéré na masumu. Punition o ezaki kolanda na nzela ya masumu, punition o nzambe, kanda nzambe na masumu, toza libéré na yango. Pouvoir ya masumu ezako dominer kati na biso, toza libéré nango. Et un jour, tant Christ akoya, tozala libéré na présence ya masumu. Yango Bible lobi, tokozala, nous serons tels qu'il est. Tokozala pe bon pour la transformer. Dans la gloire. Dans le texte oyo, il y a Jean 8, et lobi affranchissement ya Yesu na mowumbu ya masumu. Pe libération, et ça pe na livre ya Romains 6. Romains 6 nous parle d'être libéré du péché. Rien n'est plus merveilleux pour ceux qui comprennent la réalité du péché, à la fois dans les temps et dans l'éternité. Et le remords des merveilleux que ça libéré du péché. Réalité wana ou réaliser que on gagne les esclaves du péché. Ou comme comment comment désirer libération. Yeah, au moins une corruption ou eza katina yo. Rien n'est merveilleux pour comprendre le wana. Puis à la fois, il faut comprendre que osa na venir, osa un jour osa délivrer la présence ya masumu. Osa pe si yo promesse y a la vie éternelle avec Dieu. Puis to romona et to fanda na ye. Tout tika nous cause la focaliser na ba lien familial. To longola yango. Tous allons focaliser na ita na biso. Puis to yeba nini yango to zalango besoin pour to la sauver. Na lingi na sisa. Ceux qui to za ko tambola te. Ceux qui nous ne marchons pas. Ceux qui to za ko tambola te na nouveauté de vie. C'est que to tikala ko bota ma ya sikate. Bamona ka otongaka. Bamona ko na ba mariage yo bazobi na banzemo sengi yo kozo ko bina. Babeti batana c'est ça. Ba feti ozo ko stick muno ko ozo tala na elongi. Bazomona msu ko tonga ko tsholo silika pa pamba o senga bolimbisite. Bazomona ba okei kati na yo. C'est que otikala ko bota ma ya sikate. Il faut une nouveauté de vie mona parce que les fruits et où t'as pas naïe mon zambe la moto a sauvé. C'est Dieu qui produit ce fruit en nous par le Saint-Esprit. Mais là, il faut à mon côté. Donc, contrairement à un croyant, oyo bazana no esclave du péché, bazana no na Adam, nouveauté de vie ezakati na bangote. Dans la Romains 6, Bible nous savons que notre vieille nature a été crucifiée, vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ces corps du péché soient réduits à l'impuissance et que soit réduits à l'impuissance. C'est-à-dire, quand on a affranchi tes péchés, c'est quoi? La puissance. Ok? Nous savons que notre vieille nature a été crucifié avec lui, en fait que ces corps de péché soient réduits en l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves de péché. Donc, comme on a dit, donc, naba chrétien, tous a commandé à kotika te masumu et régner dans notre corps pour obéir à ses convoitises. Romains 6, 12 à 14. Dans Romains 6, 12 à 18. Nzamba yebisi biso ke tozali esclaves de celui que nous obéissons, soit de l'obéissance des péchés, soit de l'obéissance à la justice. Il faut tozala esclaves de Dieu. Nzambe ndi akopesa biso don de sanctification. Il faut noter. C'est Dieu qui nous donne ces dons de sanctification et la vie éternelle. Yeah. Pour le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu et la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Selon Romains 6, 23. Oyo nyonso, sanctification,
sans la sanctification personne ne verrait dire et où t'as pas noté eza ba don et où t'as pas nzambe yango to le salut grâce wana eza paquet et ya quand même na désir wana sanctification wana nzambe pambola amen amen to le beli débilo quoi d'une manière générale to le beli débilo l'esclavagisme du péché ou l'esclavagisme de la justice. Amen. Et que jamais que ça l'a mis balai à la fois. Té. Mutu oyo azali libéré du péché. A comme ako yina masumu. Bible dit y a-t-il rapport entre ténèbres et lumière? Les akaté, soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres. Hein? Donc, ils n'auront jamais les deux ensemble. Ils seront toujours séparés. Ce qui mutu aza libéré du péché, alors comment ko yina yango? Yango te pese exemple mo awa omona mutu ake mariage par exemple. Mariage na biso ka ba congolais par exemple. Même mes batu on a ko babali babandara no to bandara na nzambe bobeti tout ce qui créa était si bon bobeti vanda na yo umela sekona bini vanda na yo soit des nzambe ndeti avanda na ye. Même batu na même fête na même jour ça fait que au jour mususu même batu wana même fête oba yemba ki vanda na yo umela seko na seko bache vimba ce qui a nyoka longo même batu vimba ba nzambo mo yemba ka vimba do batu ba kuma ce qui a fois ça ta 20 minutes ligoro do lo mande wana même batu ba kayemba na bango banzembo ya Koffi Olomide na même mariage. Là, vous comprenez que ces gens, baza ba esclaves du péché. Tu vas vivre dans la nouveauté de vie. Rien. Bazali na ba illusion na mutu na bango concernant le roi de gloire de Matro. Maintenant, tolobeleki, tolobeleki ko ba caractéristique nini. Ils ont caractérisé, je dirais, esclaves du péché. Tu mets quoi numérer yango pour que tu mets quoi tu mets quoi numérer yango afin de faciliter compréhension. Et ali ba religieux. Tu vois en anglais ba self righteous. Ou bazali na bolamu na kibango moko. Bazali ko se fier na ba œuvre na bango. Il y a une auto justification. Donc français na comprendre pas bien en français qui m'a. Donc mutaza azali ko se juger ye moko. Qui naza bien. Pour naza boye, nasala boye. Donc aza se finir le aza se fier na ba œuvre na ye. De deux, une chose ezaba l'homme charnel. L'homme charnel, il ne comprend pas les choses de Dieu. Ezali bato nzambe azakutu na makanisi na bango te. Rien. Donc bato na bazo vivre na bango du jour au lendemain. Parce que vous venez du jour au lendemain et faisant des projets sans dépendre de Dieu. Le bina kende bo ko wana na kobeta bosi na kena zubor wana na zuna ngotango ya na teki ubo na teki loko wana zumbongo wana ke boy après dans 2 mois na ke kote na tongi bor wana tongi école wana tongi ndako wana après ça ou bien ba tout sous bazabwe de lundi à samedi sur ba projet d'ara à la mukira tongo funa sokola na sala bwe ake musala azongi atali TV asona ba tuna phone après avant ko la témoin ba maté à lundi yango pour azane mona tana ye mo côté ya ko méditer maloba nzambe ya ko yo ba ko rémunérer ko rémunérer non ko ruminer ruminer tala ezandere obla bato za ndene otuni ndeni nde wananga ba joko otanga nini otena landa ka bostra par exemple donc pour bezake landa mateya na nini mais c'est important ezali tant wana na nzambe tant wana ya ko méditer maloba nzambe ozo oyeba okola ozala ba chrétien à Bérin yo moko ozotanga wana ozotia yango priorité avant otia priorité ya bilo musu parce que vie eza occupé na biso nyonso volamuka tia nzambe liboso ozaka to prio bamoko okendala na mateya no eza mabe tozolanda mutu mosusu si pas na era okoyeba ngo te eza tan wana souvent pe so remarqué bamono bato balandaka makambo wana
No pas tout un exemple là biso tant when we were not Christian before. Ozo reprendre. Tozalaka bongo, toza occupé, tozola tola maté online, tolanda ba maté ya ba musique ebele, ozolanda ngo. Mais tant wana examinango exact. Yo moko ka kotanga Bible. Ah naza besoin natanga Bible de Genèse à l'Apocalypse, ozo tant ozo ko méditer à chaque fois, ozo priorité. Ce qui osaka ko yoka sans ko examiner, chance c'est belé oza déjà déçu. Oko examiner ndeni ce qui yo moko tanga. Ya biko. Ce qui ozo ko yoka sans ko examiner. Pas bato na baza belé moi j'ai des amis comme ça. Ebele. Otune ndeni, nanda kanguka par exemple. Nalanda mutu boy. Te yo tangi nini méditer sur nini yo moko personnel na ba méditer sur nini attends ça te taka ba boulot asongi fatigué donc dire makasi moi qui na boulot ami pesa la ngo ye moko non pas ndeko maka dangereux donc batona bazali donc ils se disent bon par leur propre standard ba misala les standards na bango moko boy atala ka ye amita la ngautu bien ba ari okutu matro baza bateti ba yola batute ngautu za nga emble batu ba binga za emble ngala kola ngaza na mutu mbulute ba ari wana kutu matro donc omi komisi omisaleli oya yo standard moko boy ke base papa partana yango c'est na mtu malamu na sunga baninga na pia batu ba lift na batu ba place tout ça azalaka toujours wana so batu lukangai. Papa, yangote que l'on a na esclavagisme du péché. Yangote. Et puis, papa msusu basali ko manifester esclavagisme na bango na orgueil. En sens ni mutako yekola koloba malembe. Ayekoli koloba non moni papa. Ça on peut pas nature. Ndenge na ye. Adam muto ba peu de mots. Nga edi batu na batu alobaka malembe alobeli yo toutes sortes na n'importe quoi mais na malembe donc omoni papa omoni mais makambo nyonso alobeli yo du début à la fin ata moko teza na nzela na alobi na ndenge malembe papa nazaka papa moko boboto te yoka makambo ya koloba. Non, t'as la vie na yena sens wana. Yo na mazo banana. Et puisque sens ko mo loba kete makambo ya bien, makambo lobi oyo par rapport à boyo nde pa o mona orgueil bi mi ko mais yo so banga makambo ni. Yo bi ngaite, nga sa bishop, nga sa boye, nga 20 ans de ministre et comme complication. Papa, to tunika question hein. Makambo lobi wana, to poser la question to zo analyse nango. Donc nyoso wana ata attitude wana elongola yote. Eko longola nango yote kozala esclave du péché. Okozala kaka esclave du péché. Et puis elo mususu sala caractère mususu ya du péché. Ezali ba force religion. Force religion. Ezapé ko garder batu captif na péché. Force religion. Parce que na force religion ce qui est là-bas, ils ont une superstition dans la fausse religion. Ils ont une superstition. Kuna neza makamba ba kindoki, makambia donc kuluka koye ba profondeur ya ténèbres. Il y a ténèbres. Et puis ça mingi ba masolo, ba imagination, ba légende, ça mingi kuna. Par exemple, bangala bazakana mulimo kindumba. Qui vous dit que mulimo kindumba izalaka na bangala? Ote lolendo orgueil ezana mulumba luba orgueil donc on dirait monde entier tu contre quand ça va congolais ça monde ça biso problème ça que so mutalobi bazana ignorant na o Christ alobi c'est du cœur ne mutebi maravienne a convoitise kolula on se remoni libala c'est biso bayombe mama to sambwati bayombe to zara lolendo balombe si on te somoni libala muyombe bala ni na muluba za catastrophe c'est pas papa ba superstition ça n'a rien à voir na ki muyombe ça n'a rien à voir na ki muluba bon mikolo sama bikolo ezamei bazo ba raciste
racisme ozobi racisme baminde balingaka banoir eza motema mutu eza mpe na banoir oyo balingi bayina mindele baza motema mutu nde mutu eza mabe eza corrompi parce que toza kaka être humain eza kaka moko parce que ebele toaka moko mpe biso so tobi totrace descendance na biso nyonso towuti na bana ya Noé biso tozalaki badescendance ya Ham toza famille bon biso bakongole kasi tozaka pembeni na baangolais na barwanda soki ndenge nini est-ce que tolinganaka le mosuri un peu le problème ezali on est esclave du péché maintenant nalobaki na force religion n'est pas bazala focaliser na bamasolo na baboye nga nayebi mutu moko boye akendaki boye nasalaki délivrance moko boye mama wana abotaka te na moi aza na bana na butu papa wana abalaka te na moi aza na bana na butu oni basuperstition wana bato bazofocalize nango bawaperde temps napete lisolo moko mwa moke juste mpona kozwa mwa temps eza lisolo moko elobamaka ke papa moko azalaki atindi mwana na poto mwana ye na poto na ide ke papa atindi mwana na poto pour ke aidaka bango na mwa mbongo mwa eloko kolia tout ça mais mwana ngo aye poto akomi na ye moto babilamba soi disant moto bafeti bamayangi asepela na ye kwa maintenant je mosusu azosukola nde na mai soki na douche ne ana poto so na Belgique so na Paris mais pays moko boye na Europe mwana na asukola bango papa na bango kuna abendi ye par esprit mwana wana ce monsieur a se retrouvé na Kisasa wana mbata siala ya masolongo babeta yango a se retrouvé na Kisasa peut-être on kala a se retrouvé na Kisasa soti na bandal soki na njini bato bandima biloko te eza théâtre nazolo bano yana bato bandima yango ya théâtre ke babendi ye na Congo kuna papa na bango suku ayebisi ye yo kende na poto soki ndenge nini yo kuna komona moto baambiance basepelas soki ndenge nini donc yo fosala boye père apesi ye mo bainjonction asilikeli ye etu mwana asengi bapardon papa ayebisi yo mozongaka na poto ale mwana yango mpe bulu azongi akomi na poto mwana asengi pardon lobi asengi pardon na papa biki ape mwana yango mbala moko papa na bango azongisi na poto bato bandima biloko te salama mpe babeta masolo wana niveau ba n'importe quoi parce que soki mutu wana papa ndenge wana aza le Kongo ezalaka Kongo pasi Kongo pema makambo esimba te awa papa ndenge wana soki aza na Kongo nde ndako ne ekoma ambassade donc nala tina tendaki na kosenga visa embrianga nakita na palavi yango papa ngai namoni nakita na haka na Los Angeles mutu tochaka na Paris ngai mutu ka ofandika boye na Château Rouge bala moko nevela bino eza ba journal na Europe ba ko poito do so yaka bato ba oya ba na frontière donc muta kiti moko ba soki na Château Rouge akiti bien kiti soki na Ridistan na Suisse bien kiti na Plein Palais na Genève vous en comprenez bien kiti awa soki na Saint-Étienne de place moko boy vous comprenez et il y a n'importe quoi mais c'est ma superstition oh elobamaka ngana c'est papa ndengwana aza que ngam tu matindi nga na zonga Congo ndengwana et qu'il y avait des témoins qui l'ont vu bon habité habité ma solongo to mona au moins ma superstition wana ndezalaka o bakunda nzungu moko boy na avenir bakunda nzungu pour que na avenir wana basi babalaka te mbali bazwa misala te bakunde loko mona se ya porte ndako po ekanga bachance ya bato bandeko siko banzungu bango ezalaka na Congo eza basuperstition oyo elekisaka vraiment ke utayeba eta na ye pécheresse unayeba son éclavage ayeba ndeni ya kokima pa ya Christ po banzungu bango est-ce que ezaka na Paris nzungu bango ezalaka te soki mama na bwaki mai soki osote mai wana makolo no bando kovimba siko tovandaka awa ti na balion awa na Neuchâtel awa na pays tovandaka awa siko mama na babwaka mai te bango babwaka mai kana Congo heba n'importe quoi heba superstition nyonso tu wana ezali emoni package wana tolobaki wana les œuvres de ténèbres wana ndi tozolobela les œuvres de ténèbres ndi tozolobela ndeko nanga
wana za babiloko oyo ezo garder bato captif et que bato il faut balongwa nde na esclavagisme wana. Mais siko même si esclavagisme ezo même omoni mutu soki aza esclave ata soki aza na désir alingi alongwa na boumbu wana akolongwa te par ye moko akolongwa te parce que eza na maître moko azali ko dominer sur ye oyo aza plus fort que ye. Maintenant pour que boumbu wana alongwa na boumbu wana ye aza nango il faut qu'il y ait un autre maître plus grand qui azokanga ye. Vous comprenez? Péché aza maître oyo akoki jamais kotika o volontairement okende rien yako garder yo yango na Satan azali aolinga tenter yo d'une manière ou d'une autre afin que ozala wana bakosala ke ondima ba superstition que zora musala te balobante que no kende ke interview en retard zora musala te po mutu moko boye a contrôler vie na yo ba chance na yo babenga bango ote aza kala étoile na yo akanga étoile na yo ote aza na ndoki ya famille mais ya lia te ya za ndoki ya protéger akak bandeko ndaza ndoki ya famille mais lia te ya protéger akak pendant que bozo ba bien que non si l'Éternel les garde ceux qui gardent en vain c'est ne bâtissent bâtissent en vain. Mais dans la réalité, il y a des Congolais, surtout des Africains, ils ont des familles, il y a des protecteurs, à protéger. Beaucoup de liens sanguins, tout ça. Il y a des églises comme ça, tous les jours. Vous comprenez? Sont gardés dans la captivité, il y a les soumous. Maintenant, j'ai tant dans le livre, il y a livre à Matthieu 12, 12 verset 29, s'il te plaît. Ok. J'espère que je peux te poser kuna. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 29. Ok. Matthieu 12, verset 29, Bible lobby. Où est ça où? Yeah. Où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Voilà. Ici on parle du maître. Nous parlons du maître qui est le péché qui nous garde captifs quand nous ne sommes pas en Christ, excusez. Maintenant, Christ n'est pas le maître moussous, il faut à écraser la puissance de la mort, du péché. Quand on va écraser Yango, par la vérité. Il faut connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Yango na posséder de l'esprit de la vérité, c'est-à-dire les ténèbres, et go posséder ngaïté, nako sumuka oui. N'est-ce pas, non? Il y a ceux qui vont confesser vos péchés, voilà. Voilà. Mais je ne suis plus esclave du péché. Faut comme mal à l'aise et pas vanda na yo et yembami après même batu babeti vimba. Dans la leste que simbate. Na bi que ereza moke. Eza na mutu mo boye, akena na église comme d'habitude chaque dimanche akena na église. La histoire mon vrai. Ake azo pasteur até azaki vraiment convaincu. Aïe pas pasteur, c'est pasteur abi pasteur. Naza vraiment né de nouveau, naza chrétien. Et c'est vrai, azaki chrétien. Abi mais naza moyibi. A expliqué pasteur lebi nazaki tenté tant que musala na salaka na koma ko yiba bilo mo pona sala projet mo robo na musala na bango ko tangu pasteur ote nza ma convaincre ngai après ni na sala bi na yibi ni na osala akei pa patron na yibi patron na bi soki okolonga musala ba décision na eza juste pende zalanga na opesa restitution na ona sali a confessé na démissionner non abi démissionner abi na kozongisa o nyonso pri nyonso o ngala yibaki na kozongisa yango po eni na sali na ashema lo na yekisi nzambe na ngai soni na azai patron va moni kazaki na chagrin abi na yekisi nzambe na nga soni vraiment nzambe na nga soni limbisanga na ona sali nazali ko yiba pendant temps ebele patron na lobaki abi na kaisa koza ba religieux o bazaka
moto esalaka te mais eloko na remarke mpa na yo donc tozosola awa ke esika okendaka na église okendaka bateyaka vérité pardon memanga na église wana nayebi te soki patron na ye mpe en Christ c'est-à-dire chrétien okoki kokwela masumu azovivre nango pa un temps mais nzambe akoconvaincre ye tozose rappele na Jean 10 ntango nzambe azoyoba mes brebis bayebi voi na ngai yesu alobi bakobunga te brebis aza nyama moko boye abungaka facilement akendaka mais oyo eza encouragé eza ke notre maître Dieu lui-même Christ lui-même aza un bon maître akobenda biso aza na nzete oyo ezalaka na hook oyo ezalaka ntango meme azoki kotoa danger ya koya na précipice akobenda ye toza bongo mais toza sécurité na Christ finir par repentance parce que continuer te tia kufi bongo finir par repentance non. Donc yango tozoloba awa siko le maître un autre maître est venu a écrasé la puissance du péché. Amen. Nde alongoli ba oyo bazalaki prisonnier kuna comment par la vérité la prédication de l'évangile nde ko fungula mutu misu ça les ba longolo be kai na misu et le bébé makambo za nde boye donc oya comprendre que obetaka ba 40 jours il y a ba guerre il y a ko beta masasi spirituel tout ça on comprend que ezalaka penza na nzela te on comprend que la vérité vous rendra libre parce qu'il y a un monde qui va détruire tout ce qui est mensonge parce que le diable azali le père des mensonges azali le père des mensonges le père un père azali ngaza papa j'ai des enfants nazaka raté que oh non moi c'est moi qui zemi aboti moi et puis nakelanga non ça c'est pas vraiment un père. Un père, c'est celui qui est là, azali ko superviser, puis azali ko assurer progéniture na ye na progrès. Azali ko provide même pour na pouvoir pour na ba descendant na ye a upesa. Vous comprenez? Azawana petit côté mwana côté yo na moni fo boy. Azali ga diriger mwana azala wana. Donc, akope ko bana pe ko anticiper makambo mususu pona mwana na ye. Ako assurer que maman et continuer. Biso peut-être te choix ngo ebele tout ça par exemple na business par exemple. Na bon na biso na funda biso eza na compagnie moko te onga na yebi peut-être banda na 1920 ya famille moko boy. Ti lelo na 2022 ezali. Ezalate ezalaka ceux qui perdent à kufi. Oyazui, comprenez pas Bambami. Maintenant, le diable a peur des mensonges, il a assurer continuité dans Kambunaï. Maintenant, comment est-ce qu'il le fait? Azo mema, ba superstition de dans le baki. Azo mema, ba lukuta. Sur le sol, par exemple, il y a un poteau, tu vas voir, et ça, là, mon abotami normal. Après, comme on demande le kuta, que non, ngana moni, ngana kangama na njoto mabe. Ngana ngama na mwasi, na botama na njoto mwana mobile. Mais ça me dit na Congo par exemple bakete oko miki ndoki mwana ça kindoki. Mais kuna biso to ndima ke mutalali na butu azolia bambisi azolia surtout musuni. Li pa mekate. Li pa kotos. Ça mingi musu. Ça la na butu. Ça s'appelle mekate. Na mikate. Yeah. C'est ça bingi me ono maman na apia bala mikate na église tu ate mikate na ye ça kindoki. On d'église kate, mikate dans le quartier. Non, cela dit voilà. Donc mutu kuna andimi na ye que soki alali na butu. Alango te na shop alali na butu aolia aotafuna misuni. Mbama akomi na kindoki na soi-disant pasteur moko boye abetela ye 21 jours à prière. Pendant que solo bina solo ndengwana na mundele moko boye bakte wana ba n'importe quoi. Ya kondima ke na botama mwasi mais nzoto na ngana zango ya mobali. Leti mundela okamo. Oso comprendre makambo. Donc le kutango ezana ba ndenge bele côté musu nzamba za la raté. Côté musu ezaka force moko boye kana likolo e contrôler ka benga ngo mother nature. Ce qui la mère nature do malonga. Na éviter na français. Donc ba le kuta wana ezana ba ndenge bele mais place le kutango evandeli ebele ya koleka ezana ba religieux.
religieux. Bato bakotondisa lifelo. C'est des religieux. Bato bakolobaki non, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles à ton nom? Des bango baza en grande quantité. Parce que vraiment, quand ça, j'ai fait des conventions et tout. Il y a des yango itali esclavagisme du péché na caractère na ngomo soso. Donc, pour exemple, ebele, babetaka ba masolo, ya ba femme de nuit, ya ba kindoki, ya ba boy, na ba église, ya ba masolo, ya ba masolo. Nous ne vous rencontrons pas de masolo. Biso awa, soko lingi, oyo kama solo. Apa, bomaka no ba video o. A masolo ezate. Ato obeta masolo ti. Ato obeta l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui sauve. Tu obeta masolo te ko, mamale ki na bango, nde akanga mabota na ye. O garder des familles. Tu obeta masolo wana te. Awa ezate. Prédication de l'évangile de mutu zali important. Parce que yango nde mutu et regarder batu. Eko libérer du saut tous à la libre de façon que lumière n'est régnée. Ce qui te tangi dans le livre Jean 1 verset 4 à 5. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Voilà. Nalabaki awa terme ba etil terme ozawa na grec zali katalomano. Peut-être qu'on prononce bien peut-être prononcer grec mais ça similaire na mot wana. Il a dit qu'on prendre puissance, c'est-à-dire qu'on dominer totalement. Donc ce qui besoin dans chambre moko beza mulili. Ora benga mulili te ténèbres kende te pelisa mwinda. Pelisa mwinda. So pelisa mwinda o benga ténèbres te. O benga ténèbres te. Ya ona kamoka o mona tokina ba assemblée to vandi chere nanga bobeti ke ono tobelela présence nzambe nzamba régner nous toute équipe place ono abona nzambe bima yangani lelo na abona nzambe. C'est que vous appelez la lumière non? Lumière est na même culte na même jour na même heure wana kaka. Je bobela ki nzambe aza na contrôle. Après komi totelemela limono surtout oyo mulimo wapongi ifena mo abano sala kabutu. Alors yaka église na tongo mona vyango zo nimba to bimba baba bimisa ote viana azaka na mulimo wapongi azo la sabatu bapongi pesa yi fatigué donc to beta masolo te to beta ba masolo te là les ténèbres est venu mais la lumière est dominer ténèbres longue et les ténèbres ndé mimba superstition ba masolo et garder bato captif na esclavagisme du péché. Ils allaient un peu ma casse en Angleterre, bah superstition, ils allaient qui ma. C'est ça partout dans le monde, ça dans Congo. Mais ah ouais, et ça là niveau belé. Il est belé vraiment longwaki, il est belé longwaki pour message, ni réformation il y a qui ma casse na mboka oyo. Mais ils ont les choses. Vous comprenez. Donc et ça il y a un autre biso le tozo ciblé ming notre communauté congolaise, africaine, angolais et tout. De tozo lobela makambo pour que toyeba que la seule façon que longwa na boumbo ya lisumu ezali na komema la vérité que nous vous prêchons la parole de Dieu. Parce que ce qui était punition ezali kaka. Parce que tango quand nous sommes na kati Adam nde toza ba esclave du péché. Que tozali ko hériter la nature pécheresse d'Adam. O ezali komema liwa comme conséquence. Donc, par naissance. C'est pas nous mourons même. Vous comprenez? Mais, et puis nous sommes sous la colère de Dieu. Quand nous sommes na kati Adam, toza na kati Adam. Parce que nous avons lisumu te Dieu et le péché. Parce que aïri yango complètement. Et biso toza yango par nature. De ces faits, ils ont mérité quand Nzambe. Mais Nzambe baza bolio. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il détruit maintenant le pouvoir du péché par compassion, bien sûr. Par compassion, par l'amour. Et puis, à payer les prix au Yozali et au Sengeli Kandanaye Ekita. Ou encore sa justice est la satisfait, qui est le sang de Jésus-Christ. Le bar toujours. Ils ont place, ils ont cache-cache. Ils ont peinture pour mettre dans banda kunayo, dans banzungu nayo. Non. Ils ont le prix des rachats.
pour que tu zonga na kimia na nzambe. Yeah, pourquoi Dieu le fait? Ça l'a rapporté le mot est important pour la biso non. Ça l'a pour sa gloire. Pour la gloire naïe. Dieu nous sauve pour sa propre rien gloire. Rien que sa gloire. Vous comprenez? C'est ce que yango nzamba manifester Dieu nzamba manifester justice naïe asa nini a écrasé Christ. A écrasé Christ na croix de Golgotha. Dieu d'écraser. Non? He pleased the Father to crush him. Et c'est pas le nzamba a écrasé. En écrasant Christ, parce que écrasé ndeli sumu kati na Christ est devenu péché. Ami comme ça qui sumu. Pona biso. Nzambe apesi kanda nyonso na totalité na ye. Lokola nzambe aza juste, il ne peut plus nous condamner deux fois. Amen. Il nous a condamnés en Christ. Ndeli sumu nous allons condamner. Vous comprenez? Na yende. Il est mort. Il y a une conséquence, il y a les sumu. Il est mort pour nous. Il y a sumu qu'il ne fallait pas kufa. Il y a une substitution non entre Barabbas na ye. Biso nde ba Barabbas te, biso ba Henri na ba Andrea te. So yo quand ça va bien, papa c'est que yo no zaka Yesu. Papa ça like de Yesu na Barabbas. O batika ki, ezaki Barabbas ya mabe. Et sa vie dépendait na oyo, Yesu na sa place na ye. Biso nde ba Barabbas. Il est mort à notre place. C'est comme ça va manifester miséricorde na ye en donnant la justice les choses en Christ. Donc, la seule personne de Jésus-Christ a fallu qu'on représentait pas une zamba à écraser la puissance des ténèbres, à écraser les sumo, et en Christ également, au hasard, juste, d'être zuipe sous justification. Dans la Bible, il y a des just and the justifier. De hasard, les justes et les justificateurs. Yendekak. Na yekak ande makambo na ezali. C'est-à-dire que quand nous sommes rachetés par son sang, je vais insister, c'est le prix des rachats. C'est le prix des rachats. C'est-à-dire que soit saturé du sang, soit c'est le prix des rachats. Quand on dit couvert par le sang, ils ont la condamnation. Nous sommes couverts par le sang. Le sang. C'était en Égypte. Makila na Yesu ezaki obachana lento wana ezali substitution ezali substitution ya vie falaki nyama na kufa de autres solo la sang ezalaki le prix ezaka talo neti mbongo ufuta siko nzambe pokande kite yesenga 2 millions te 5 millions te bilobi il y a pas pardon des péchés sans effusion du sang. Il faut qu'il y ait un sang précieux. Et c'est le sang précieux, il y a Yesu. Il y a Mutute, il y a Mutumokote, il y a Mutumokote. Il y a Bishop Moko, Archibishop Moko, Apôtre Moko, même pas Pierre, même pas Jean. Il y a le sang de Christ. Amen. Tout le temps, comme on va c'est pas la peine. On se comprend. Il y a Yekak. Il y a Yekak, nous avons besoin de jouer bon sommet. C'est quoi? Autrefois, nous, esclaves du péché. Maintenant, les rançons est payées dans la totalité. Tout est accompli, non? À la croix de Golgotha. Tout est accompli. À la croix de Golgotha. Nyonso, tout est salemaki. Enfin que l'élo, tout comme justifié. Et la colère de Dieu est longue et le bosso nabiso tout comme baninga. Je ne vous appellerai plus serviteur ou encore esclave. Nabengi bino suko baninga pour révéler le secret du royaume. Tu vandi na ye, tu lia na nkembo, tu zala na ye na nkembo zangi suka. Mais tu suis héritage, l'héritage. Tu comme ba co-héritier du Christ. La vie éternelle, sanctification, bonté, que zala na ye. La présence sans tâche, être présenté sans tâche. Yende kaza na makoki yako présenter biso sans tâche. Donc si lelo, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Mais aussi, nous sommes ses amis. Bible dans le livre Jean 14, 15. Et puis dans Jean 15, 14. Et ça a facilité autant à passage Jean 14, 15, na Jean 15, 14.
Jean 14, presque le 15, le but. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Dans 15, 14, le but. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Même loco. Mais ce qu'on a côté, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous allez prendre le contrôle. Mais ça, mon ninga malam. Ça mettre malam. Oza moninga nanga pose avec esclave nanga. Pour osala ami de Dieu, il faut oyana nous comme étant un esclave. Ce que yé pas na comme esclave, ozo mériter le côté, o comme ko servir, yango comme moana, o demeurer na ndako non pour de bons. A comme si o moana, a comme si o moninga a révéler yo secret pour vendre ni mais muto bazo louer, ba louer muto pona moitié. Ozo comprendre. Donc de konanga. Les autres conclure en gros que nous ne sommes pas esclaves de Satan. Nous ne sommes pas esclaves de la superstition. Ce que nous avons si nous boye, obimaki na ye, obotine bana, kuyate na ba n'importe quoi na yo que non maman na ba umta mfutaki ngai, ndena amunenga na wuti na poto, ba pesa ngai fumbo moko benaliaki, fumbo ngonde sa na bosa na mwasi na poto. Olula ki mwasi wana. Vous comprenez? Olula ki mwasi wana. Yo zu musala ba biso ko zala en téléphone te tango okuma mutuka yo zu téléphone na ozo solo téléphone ba kangyo na police comme oh famille wana ba kongo ba linga ngai te no funda nga te papa obanayi ko solo en téléphone ba kangi yo ovanda na ndaku ina mwasi na yo bosala isolo ke ono yo vanda kuna famille cell afin que bozo ka ndaku ya offer na leta ba investigation bimba kangi bino ote mboko yana bashalo balinga ngati afunda ngati papa ofunda ovanda anda kuwana andinge Aphrodite ndimana lokina vana anda kuwana andinge Aphrodite bamvuta ki yote décision na yo ofanda na anda kuwana obla bato mboko pa ovanda ke no ngazala ngasa célibataire yepa za ne femme seule me bobota abana c'est ça non doza enregistrer anda kuwana te maintenant tu veux bakangi yo ekomi ke ono ba jaloux ba kene ko fundanga. C'est ça? Non. Il faut te prendre ba responsabilité. To yeba que nous sommes esclaves du péché et de ce fait de te ko apprécier, ko désirer même ko longwa na bo umbu wana. Mais si nous donnons toujours des excuses, papa, to demeurer na bo umbu wana. Si to demeurer na bo umbu wana, to koma ba orgueil, to koma ba to lingi justice na biso moko. Ngamona la ngo boye. Papa ba vie na o, ba vie ne compte pas. La vie moko te ile ki ba vie à Christ. Pour yende vérité. Alors je connais la vérité. Abaki je suis la vérité. Yes une vérité. Malheureusement, mingi te ba kondi mango. Même kolongo ekozala. Bible bito toute langue confessera et tout genou fléchira. Malheureusement, il y a des langues qui vont confesser. Il y a des genoux qui vont fléchir. Mais ça va trop tard. Ça va trop tard. On va fléchir pour être condamné. Le seul moment de fléchir et de confesser pour être justifié, c'est quand il y a encore en vie. Quand il y a encore en vie. Ou encore avant, à Zongasus. Nde biso, de comprendre. La macasse na biso pété. Yende atali biso na miso mawa. Il a jeté un regard de pitié vers nous. Neti Jérusalem, hein? Lalaki na mabele. Dans le livre, je crois, Ézéchiel, ils ont le livre, ils ont la Jérusalem, dans le Botamaki, vous avez un là. Ézéchiel. J'étais un regard de pitié vers toi. Na zuyo, vous avez qui bolumbu, na sukoliyo, na teo mungwa, na saliyo bien. C'est un regard de pitié que Dieu a jeté vers nous. Nous avons mérité en gotin, Dieu a sauvé Naïba Henri. Pour qu'il est là, tout comme Baoumbu Naï. Dieu a pu que le bel abaninga peu mon sous. Tout le monde a la superstition, tout le monde a l'esclavagisme des péchés. Et la seule porte, ils auront la vérité. Car la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité qui est Christ, et cette vérité vous rendra libre. Totanga kama komi, totika ba masolo. Tika ete nzambe azolo komu. Donc repentez-vous, repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Bible c'est en croyant du cœur. Et c'est en confessant de par sa bouche que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts
et qu'il est capable de ressusciter ton corps mortel. Après ça, on se souvient bon moi. On parle? Toza na lobby te toza na Na lelo. kuna kaka. Toza pe na 2 heures de vie. Toyebi te. Donc, c'est important que se repentir avant. Et c'est trop tard. Pour passer vie na yo éternité. Parce que vie na c'est ils ont un comparativement na éternité. Donc, c'est important décision. Puis ils ont le total qui en na livre ya acte. Nous avons commandé tout. Mutu nyonso lelo a se repentir. Kotala te ba gradi na yo ke naza soki pasteur tala papa. But nyonso na bato ba betelo maboko, c'était un pasteur bien, il a fait ceci, c'est un homme humble, soki ndenge nini ba beti ba te. Yango te sauver yo tonanga. Yo que sauver yo, c'est Christ. C'est vrai, la pasteur a bien ôté Malobanzambe, mais côté na yo te mutu sauver yo. Nga za sauver te pour na te Malobanzambe na télévision. Non. Nous sommes par amour pour notre roi de gloire qui nous a sauvés. Nous ne faisons pas les biens pour être justifiés ou encore être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés et justifiés même. Il y a un autre jour, kolobara o mettre na biso alingi to loba. Tike te gloire nyonso ezala yaye pour la journée à lelo. To bonde linza. Yahweh, les merci na moment qui toko pesi biso afin que to loba de ta part. Nous allons oser croire que kolo semence maloba na yo ezali vrai. Yo za capable o memango et bota et belé na mtema bato. O ezali comparable à une terre fertile. Vous allez nzambe. Laisse que nos yeux puissent être fixés vers les choses d'en haut. Parce que eux sont terrestres et passagers. Bien que mes marakou tout troublé, mes makamakanisi, mes makaba, ba distress, ba ndenge belé. Lord, tout ça nkara yonde, opsa biso makasi, na ba trouble ya mokili oyo, to kima epana yo. Et yonde ka osa capable, ya kopesa biso oyo toza nango besoin. Ozali nzambe. Mais nyonso kolo, na mokolo ango tozala na yo na gloire. Parce que ça va servir à quoi que vous allez avoir bien nyonso terrestre. Et mokolo ango tozanga nkembo na yo. Ya tike te désirer yo koleka. Et yonde oyebi nos besoins sur cette terre où nous vivons. La terre ezali ya kobambama, ya mabe, corrompu. Mais préserve-nous. Garde-nous. Pesa biso oyo olingi to bana kozwa. Ya kolia, ya komela, ya kolata, et puis pa ya kolala. Ti mokolo oyo ko décider ozwa biso tozala na yo na nkembo zangi suka. Mais to désirer yo koleka. Nde boyo te lobi na kombo na Masia Yesu Kristo. Amen. 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 Bye bye. Bye bye.